Sarah Tola TV. En tout cas, bah ex n'a pas un problème très sérieux. Bah ex n'a pas besoin ma casse. Bah ex n'a pas besoin de tika vie wana te. Bah ex bazo lingate na tika vie wana na ebite soki na sali bango nini. Bah ex bana ba libali na kala. Na yebisa kalo likambo moko ya tendresse. OK. Tosaka na émission na tendresse ye moko azalele. Azalaka mwasi ya 7e ya ndako. Sarah Tola TV. Thérèse Yajouana fait sans souci paix à son âme. Imaginez degré Thérèse ya okuza la Thérèse ya sexuelle ça na ça. Donc éducation il y a pesi bana yango. J'ai eu très mal au cœur. On a d'habitude on dit ah théâtre. Thérèse ya outi mwasi ya sans souci na scène. Oh. Sarah Tola TV. Mais camarade il n'a pas été. Oui. Oui. N'a pas preuve. Il y a un message na WhatsApp. Il y a camarade nanga. Ok. N'a pas preuve. Il y a un message na WhatsApp camarade nanga. Où est la ligne camarade nanga? Camarade nanga na kajini. Moi je fais 10 sondages. Ok. Ma c'est ma na kajini. Ça veut dire qu'il y a un gars qui pacha. Bon on peut commencer sur la pacha. Bon comment on va ligne ma pacha ma casse. Ok. Bakine bakimisaka mobali na ngai exemple junior mobali na ngai ma c'est mabimisa pe mobali Bana de faisons nous la maman c'est quoi abimisa mobali na bimisa pe mwana kaji Sarah Tola TV. Bino boza bato la vérité ou ba vérité kasi atinda ba preuve. Voilà. Moi na rosale émission te pona bato nyuso to wana je n'ai pas le temps. Na finga mutu te mais na pesa mutu conseil. Na biloba lobo toujours les kango na réseaux sociaux. Voilà. Na tinde le voice oyo pona osala na mo émission pour ngana kolekate na répondre ba eza wana zo mikitsa te. Ngana leksa mwana nga pona lakisa ye musenzi wana ndenga va na plateau zo lobaki no atele mala kisanga. Les gens me connaissent ba ebi que cette magala zana bana. Nazana bana. Sarah Tola TV. Ils ont une politesse. Oui, ils ont une politesse. Oui, ils ont bien. Oui, ils ont appelé maman, c'est mon respect. Ah, on peut sa maman, c'est mon respect. Et puis, on peut gagner maman 7e. Sans manquer, Bachassou maman. Bachassou maman, parce que là, déjà, il faut le moulango. Sarah Tola TV. Ouais, dans la émission, moi, on a l'obina sur les réseaux sociaux. Et non, la fille, je la connais même pas. Les deux, na habité sur la zamona nani, na mona na ntena vina ngani na nzela na ngai. Bon, c'est normal, hein. C'est normal, le baba petit oiseau le bawana. Ndenge na landi na émission quoi. Et na nazo benga ngai maman, azana na impoli mal éduqué, mal instruit. Sarah Tola TV. Alors moi je ne pas l'état que l'exa moi dans les réseaux sociaux. On a aïe le baba bêtise bien que maman moko songolo pakala. Éducation ou takananda c'est normal. Mozo mon abino mo éducation place outi. Sa maman elle est très impolie, mal éduquée. Bon ce que moi dans une éducation bien. Je la connais même pas. Bino sikobo tunaye ba bref o ya le biaza nango. Ngana za ba bref na lakisa. Siko ba bref o ya za nango soit disant so ya mutu camarade ne soit disant ngana komeli. Ngana ko l'exambal ngana réseaux sociaux ta. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave
et puis bomona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, L'actualité nous oblige de faire des analyses. Prenez vos chaises. Ba comédien nyonso. Bozwa bakiti. Bato botara théâtre. Na bana na bino. Bozwa bakiti. Ba moure à théâtre. Bato bolingara culture ya mboka na biso. Bozwa na bakiti bo vanda. Ba musicien, ba comédien, baza bato yo, ba éducateur ya masse. Botala ka batu nini obokoma ba fanatique na bango na théâtre. Ba éducation nini baza opesa na bana na bango. Manjoli njonjo. Zwa kiti. Zwa kiti. Banda makamba théâtre banda. Banda makamba ba star banda. Maman mokota kotika mwana na ya finga collègue na ye. Peu importe ba problème na ba rancune. Thérèse ya zwa kiti. Mamba olobe zali. Makamba ko analyser zali. Dodi alias tendresse. Dodi alias tendresse. Zwana nukito ya koyoka message ya 7e. Zwa penda kiti vanda oyoka parti na onde ya 7e on loba. Comment mwana ya comédien ko vanda se débarquer na télévision afinga ba mama na ye. Injustice to mona ka basala na bande konyoso lelo to mona ngope na 7e bagaro aza lelo victime. Nini on 7e asali Thérèse pour moi na ye aya ko se débarquer abana ko finga ye jusqu'à ce point. Balé la théâtre. Bozwa bakiti. Balobi passé et rattrapera futur na présent. Il faut vous assumer. Un grand merci na batonyo so bozo occasion ou la émission o bozo la choquer. Mais ça la vérité. Bolandanga en direct qu'il y a Top Max officiel, on dirait qu'il y a Sarato la télévision. Boland émission na boké bignon so maximum de partage s'il vous plaît. Ma meilleure fan du monde na pesi bino mbote. Maman Nana Musibu na pesi mbote, président bébé na pesi mbote. Ainsi que na bande ko nyonso boza na kati ya groupe na pesi bino mbote bato bolinga nga. Na bete la rabino tolo boza ba meilleure fan du monde. Tous on a régie et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Saratola TV. Merci beaucoup, ingénieur Josué Miezi, pour la image qui toko bandeko, formation na biso ici là qui lobby. Je pense que le lobby reçoit quelques images. Ba maman bola la tebo la muka boya na formation. Deuxième saison zo banda kalamingité parce que nous avons préparé des voyages na nazo voyager. Je pense que na retour tu reçois déjà affiche à deuxième saison. Ba maman boya bo s'inscrire. Boya toko ma ba autonome. Boya toko ma ba femme indépendante, la femme d'aujourd'hui responsable de demain. Wana bo uti kola na bongo RM live. Mafuta kitoko wapi. Na lati li net pour na bomba batache te mena lati pour na fier. Savant au modèle les osalanga. Fungola biso no yam snapation mbo. Mbote mama Sarah, mbote na bande rono so bazuli ba rolanda biso, na siobi pa ebo tala biso mité mezo beta bino pe pour voir batu.
ngayo nazongi nazaki na moi déplacement mokie mesiko nazongi yango rataki ngana mama Sarah lundi tozaki na bino ka samedi lelo borata lundi borata biso le mardi tozana bino RM Light en tout cas l'on appelle ça mutumbo tete na ndama bete bolimbisa nazo lukana créer pe ba relation à sika daza butu la pesi mbote pa ya la raya Vivi la pesi mbote Laetitia Lega je te salue na pesi pe mbote pa ya Sylvine Jolie Nyango na pesi mbote na Rachel Mukuna la boss aussi à Rachel Mukuna moi si ya pembe lokola lilala en tout cas RM Light ezali mafuta oyo dans sa rôle la facile ba mama na ba papa bino ba tubozali na mikili ya poto ba papa musupe bana ba moustache ngana kutena na papa mo jour na banque tala moustache wa ba serre serre coûter tampo oh là là mauve nyonso ya deni les sipenda gabi papa achaka choko apakola extra clair. Toi, Pacola Nini, le ah là là, désolé papa. Papa Yaka. Désolé papa. Oh, sukola na savon. Savon est anti-tache. Et je l'ongola ba peau noire. Anti-tache kate. On y va sel à n'ingeza ba tumsu mwindo. Avant sukola so pakoli ka savon na moi quelque. Ils ont sukola, ils ont bombisa. Et l'ongola mwindo. Même na ba entrecouille sawa, ba tache ba mwindo wana nyonso. OK, savon. Savon. Sérum. Et ça pour nani? Kentos. Aussi problème mo chachoko mais awa ils ont malamu mingite awa sérum. Aka mukebo mana makambo bi na kati. Oyo. Pona ba tampo, ba cerne. Bato bana lunette na ba moustache. Cerne, moustache, nde la oyo, ils soigné quand de ozongo na ngobo oilo. Oyo, Maman Sarah. Crème de visage. Crème de visage. Olingo bima. Pakoli. Avant la te na mutu. So olingo bima fo simba oyo. Ah pour nous protéger. Pour nous protéger ceux qui pakoli mafuta poussière kanga on elongité, tampo beta yote, ozo ba problème te nelongia. En fait, il faut que ça ait la anti-soleil oyo. Ils sont na makasi. Donc ba produit est disponible. So bengi no yams o bengi nga Maman Sarah to la. Para maro soli na la pembe cheron. Rachel pembe cheron. Rachel Mukuna. Moi si itoro, moi si pembe, moi si goût. Uniforme. Là on a sepela ina ngo jour na mona yezaki ten na yezaki uniforme. Rachel penda yemo ako sata vidéo te tala ana poso sans tache. Te ngape na pana kanisa kyango face à la moi vidéo asimbi ba mafuta na ye amila kisi moko. Comme ça, bamona epi maman bamona poso na o musuba aoteka mafuta mais ye moko omituni obi mafuta yo aoteka la bisoto pepo na ye bongisai. Voilà. Rachel Squaza sans tache en fait ana po kitoko nya taka ngana kusonga na kochi likambo aboy c'est que malonga eza kati noko ya msiboni santé santé malamu mama tolali tolamuki nde nzamba batela rabiso et lelo yo Marambezé belé, mais sinon santé ça va. Famille ça va, ma petit va très bien. Ma petit va rami balé moi c'est moi mobali. Ya mobali la libo so ya mi balada moi aussi. Yansine na Yansmine. Mutamakele wana voilà Yansine. Lola bilia boli gâté. À la mukité. Sinon ça va, Maramono c'est très bien, tout Lukato, tout ça va fort, tout soigné moni. Et Maman Sarah Maramolo baiser belé, tout dans l'émission. Baba le baiser belé. Et belé. Et c'est pas bordir peut-être. Bon, le va bordir me met les arrêtés hein. Bordir les arrêtés. Pas bordir les arrêtés. Picolage et arrêté. Picolage et arrêté. Ah, il est à picolage, il est à picolage et arrêté. Non, aujourd'hui, on va... Maman Moura, au lobby, oyo, l'inette, ce que dans la tango, c'est que picolage. Picolage. Non, oui, et là,
Picolage de bordier. Maman Mouraji, picolage de bordier. On l'a typé. La monde l'a typé. Donc, c'est un cessez le fait. T'es na typé. Qui m'y a écouté? T'es PKK. PKK. PKK, mais Nazana qui m'y a té, mais on a dit dans les capé. Bon, toute bonne émission. Oh, là, t'as picolage de bordier. Ah, Zabelara. Donc, en fait, on a tout ça l'analyse, mon co. Je pense que. Tu as vu ma campagne sur les réseaux sociaux. Si. Dans la zone à moi, Sima. Tout le monde a comédien basé belé mamie bakata. Papa Ilombe Anabana Nicolo. Donc surtout Papa Massassi. Non papa Ilombe, papa Massassi, papa Massou. Batumi ça toi na kaka. Modèle ba finga man internet. Bato ba finga bango matin midi soir. Je pense que Chokapé ba na bango. Grave. Mais on a 15 jours, tout le monde a moi na moko ya comédien. Abimi po ata koloba ke ata ofinga te malobata ke makambo bokoloba na papa nanga e alokuta. Tout le monde a ata mwana ya mutu moko tata mwana ya comédienne moko te aya koloba makambo wana. Et lelo yo tout le monde mwana ya Teresia. Afingi batu ebele y compris nga mona kati. Afingi batu ebele y compris maman 7e oyo tout à l'heure to kolekisa ba audio na e. Maman o aza maman so benga e maman so tia epe kombo maman moko finga yo ko manquer respect aza collègue maman na yo. Non kokota la théâtre à Congo. Est-ce que avenir ya ko bonga penza na théâtre à Congo ezali? So tuni bango moko ba comédien. Est-ce que ceux qui lobby moi on a lobby ça la théâtre ko ndima? Baboyaka. Baboyaka. Ceux qui moi on a lobby papa nga ina sa théâtre. Na koboya mais soki mona ye moko alinga sa théâtre na ndenge na ye eza choix na ye na orienter kaka dit-on comédien moko na sur entre Omar Kabongo mtalobaki yango si je m'abuse pas attaquer émission moi lobi bongo nani pa loba na nga bongo Gingombi pa loba yango alobaki soki mwana lingi soki alingi asala atuni conseil na nga na oboya soki alingi asala moni ke ifazaka. Voilà. Maman dit pour ni baboyara parce que bah vivre dans la réalité il y a théâtre. Bah comprendre que théâtre est un monde de souffrance. Bah comprendre que théâtre est un sacrifice et belé. Oyo ba comédien ya ba pays mususu ba sala ba sacrifice on a été. Donc ba reconnaître que o aza comédien ba pesier ba valeur ba pesier place na yi. Voilà. Mais biso awa ba reconnaître yo d'abord muta théâtre mais ba o chake on a valeur ti. Wa muta maboke, wa mutu mo azanga, mutu mo abeta kama tolo, mutu mo boyi tinati. Voilà. Yango moni ba te bele ba linga raté ba na bango ba sala théâtre. Na revenu on a question na yo. Théâtre lelo bato ba otala ngo na miso mususu théâtre eza théâtre maman na musique et na communication moko boye mais na famille musique ya fali emsuna ndako ya pasteur Lopol Mutombo et kotate mais théâtre et kota ma pasteur otala bana ba otala pasteur na kidi baba bimaki azo mai na réfrigérateur à côté ya tali fali pe na ngamba fali pe otala atanga otala oui ba comédien il faut ba tshelo wana na mutu eza métier moko eza noble très noble oui théâtre eza très noble eza noble na degré moko oyo totala yango tomoni yango na ba misu mususu to calcula yango na ba angle mususu lelo oyo Mr na biso oyo Herman Amisi Herman Amisi oui comédien avant la place président Vandi c'est qui ça bango asa humoriste comédien c'est-à-dire théâtre reflété makambo belé à la fois c'est-à-dire théâtre eza na obligation yango moni balobaka et ça pour nous éduquer mers en fait. Non, quand moi théâtre le lui est commis destruction, il y a mers. Théâtre est commis destruction, il y a foyer. Théâtre est commis destruction, il y a éducation, il y a bateau. C'est ça ce qui fait mal en fait. Ah ouais. Ah ouais. Et là, on a théâtre en 2006, théâtre en 2003.
tango groupe évangéliste et ça la succès Caleb le Ghana Tropicana je crois sinon que le Ghana Tropicana à l'époque théâtre Zalara na sens Nathalie théâtre mon jour on a vite fait na YouTube na kutani na Kominzambe vidéo la Kominzambe Nathalie on a oloba ah théâtre na zaginga moko Dieu m'entend parler na oloba yango ah théâtre au moins théâtre on a bandé tina suka na sekaka na zo ke suba ma mi sezo bima donc non c'est pas non la théâtre non c'est pas là Nathalie théâtre ya papa na biso akufa Moscovitch maman Nepsio hier j'ai passé place mo nazaki na stressé bakangi na place mo boye no zile batu voyo libérer na boyate na koti na ko muta ba théâtre na kutani na ba théâtre na biso na lexi journaux mo bimana na YouTube nazota la kaka théâtre théâtre Nathalie Moscovitch Nathalie ba comédien Nathalie ba vena biso ba kende ba poto yo ba Jani Fay Nathalie ba venga dia donc non on s'est retrouvé dans bi théâtre lelo ki wapi théâtre changé rythmétique et le monde a mis sur le théâtre bah il y a quoi c'est comme mis sur le théâtre bah leçon morale mais théâtre bah leçon morale au lieu mais la biso bah leçon morale théâtre il y a les biso bah insensé et les biso destruction et les biso bah futilité en fait. Merci César Kokufa Nicolas théâtre. Nathalie c'est on a biso yo Thérésia. Nathalie est na théâtre ya na Kominzambe. Il y a vie de loin. Mais Thérèse a joué à awa. Mais comment on s'est rabaissé à degré où? Nathalie théâtre ya Thérèse a joué maman ya boui na domazé. Thérèse a joué na fait sans souci paix à son âme. Imaginez degré Thérèse ya okuza la Thérèse ya sexo ça na ça donc éducation il y a pesi bana yango. J'ai eu très mal au cœur. D'habitude, on a dit ah théâtre. Thérèse a outi moi si y a sans souci na scène. Oh. Naba Jani Fay. Lelo Thérèse a se rabaisse ya roya koloba na zana problème na belle vie. Maman Sarah. Moi je vais lancer un message mon cher, cadrez ma caméra s'il te plaît. C'est très important. Oui, ma maman n'a papa bota la biso. Des fois, bobenga biso boloba, lo lenga osel l'émission ngana maman Sarah c'est qui sarabino et le moula rabino ba stress. Tout ça la rango deux fois pour amuser la galerie parce que toi on a dit ça tu vivras dans ba stress. Bino pe boa place boza bo vivre dans ba stress. Au côté l'émission Tisuga au sécurité tom so zo stress na musala maintenant au talibiso au sékinayo. Et le biso to bit na biso peut-être ezaka yango wana. Kokota ka moi comédie. Comédie c'est qui sabino. Mais bon limbisa ya musu bo seka na deuxième paragraphe mais paragraphe o bandeli émission za moi serré ko seke ezate. Nazo interpeller ba maman na ba papa congolais vivant à l'étranger. Bobo taba na bino kuna ba diaspora bozo obligé j'ai très mal au cœur na moi si Yansmine abotami na France. Non mona maman na ya rosa l'effort moi na yeba lingala parce que aza moto lingala. Mais non tchasiko maman tanga kotala. Moi no ya ngai Yansmine tanga kotala siko vidéo a okuta. Papa na biso Doudou Soupu azui live na ye atie na TikTok alakisi bana basi ba ofinga ya ba mama na yo moi na nga olinga Doudou Soupu pa mona re comédien ah papa oh Doudou Soupu na ko jouer théâtre bien théâtre écouffé atalié na YouTube après kiti mukie akuti sikoyo papa Doudou Soupu na live bato ba ofinga ba insensé ba insanité boy et ça communication oyo à travers papa Doudou Soupu que ma fille a trouvé le coup là comédien ou yalingaka to comédien ou yalingaka azwa vidéo atala mais akuti bato ba ofinga moi na adopté yango na yebi ke wana bezo bana mno batala ba yoka lingala batara ba théâtre na so ba yoka pe mangala na biso c'est très important boupe ki sabana na bino ba télécommande pour na ba théâtre mikolo surtout pour na ba théâtre
Évidemment que le théâtre est éducatif, les alliés, ils ont sapé Makambunango. Mais moi je dirais ceci. Bon, qui s'abandonne à bino na ba télécommande pour na ba théâtre. Parce que tout le monde a moi na papa masou moi non 15 jours allez kana TV après qu'on finga mao masou moi fingami après qu'on finga mao elomba fingami après qu'on finga mao masasa fingami. Alors 15 jours ni moi na elombe to yebi ata moi na elombe te. Na télévision moi na elomba yebanité. Moi na ya masumu na télévision yebanité. Moi na ya masasi ya yebanaka po akufaka. Mais le loyo bateau to baneko lo ba ça ba comme ba monument vivant ya théâtre ba icône na théâtre le quoi moi na maman alinga to yebi moi na maman alinga est-ce que to yebi moi na papa na biso pe a son nama Kwedi papa Kwedi est-ce que to yebi bana na bon le balanga parce que bon va un scandale te bon et le maza na scandale ani masou moi na scandale ani mais ba fingami en aucun jour bana bango ba na TV to édiqué bana biso bien total isabana makambo malamu na télévision arrêtez à côté que la moi na télécommande pour atala la théâtre toi atala la bateau à théâtre au bazo ba fingi sa communauté congolaise. Ça fait très mal. Voilà. Merci beaucoup, Noko, pour un message vraiment très profond. Alors, quand on a l'émission, on te moni, moi, na Thérèse, avec ça l'émission, pour tous à l'injusteté. Tous on moi si maman, que dada, à la pida n'a pas particulièrement ya Gabi. J'arrive. Moi, na maman top à l'équipe na télévision. Pour défendre maman naïe parce que maman naïe a finalement qui est pas ba communicateur y a comédien moroboy tout comédienne moroboy aïe à lobby trop c'est trop maman na biso akoli ata muta âge a muta munene na lingi souté bo accélérer ne besoin accélérer l'internet au fin maman na 10h na yo répondre na 10h ya Gabi a leka émission pas les que tu as oublié dada za impoli à la qui si éducation naïe ou ba pesa yé ils ont na Luna Luna batuni balobi est-ce que si la batuni makamoko ba comparer na si la abi ko comparer ngana mama si la te à cause la après prena mama nanga ka pour moi le barabongo bazwa mwana na ba lapida yi ba binga mwana na impoli dada na ba palmiche ba outil tournage balobi ah bactère akala ba bande ko vibrer. Ah, bah, les solo, et maintenant, série à Nani, comment il s'appelle? Il y a un épisode qui fait en Angola, Miraïsa. Ta mauvaise foi, Agnate Libango enregistrement. Nous ta mauvaise foi. Et bah, ni les solo. Bah, ne connais pas les solo, tu vas expliquer. Bah, outil tournage, bah, les solo, il y a maintenant, il y a Miraïsa, elle a Koufi en Angola. Bah, lobby, ah, Miraïsa Koufi, c'est on a calbané pour vibrer dans le théâtre. Babeti li solo et sili. Palmiche a lancé à lobby ah nga linga mape ba comédie ba vibra bongo ataneti mam si la paix a vibra bongo. Dada bi ah nga nanu na joie na ye na sente na yebite soka vibraka. Ka kwa lobaki nga na joie na été na yebite ndenga a vibraka ba joie ngo ba cha enregistrement et bima dada bi mi impoli a manquer si la respect. Kaka kwa lobake na joie na si la te na yebi ndenge a vibraka te. Bazwa dada ba che na miniature ba finga dada ti mama pekisi mwana lobi tika na lingi sur émission te parce que ngane na finga ma dada tika ti lo le ga sur émission te mais ya Gabi le ka benga dada impoli ba vidéo ezaso ba che tembe na ye nango siko oyo mwana Thérèse ya sali bandeko ingénieur Josué tozonga na régie et puis on se retrouve tout juste après Saratola TV ma septième alinga kamarana Mobali. Ok. That's what âge nanga. Camarade nanga. Ma c'était mon lingi. Bako ma mosi mobali. Bango di. So moni ya boni. O mena nini. Aba pesot. Ya hotel anga ten. Aba hotel anga na ndako. So numéro nanga. On n'est pas trop dur. Oh non, c'est bon. Mais
camarade n'a ngate. Ndazobe toli solo kete, ma 7e maluka tout ça. Oui. Bazana même quartier. Na zabe na ba preuve. Bazana ba preuve. Ya ba message na ye na WhatsApp ya camarade nga. OK. Na ba preuve ya ba message na ye na WhatsApp ya camarade nga. Oya linga camarade nga. Camarade nga na ajini moi j'ai 26 ans d'âge. OK. Ma c'est mana ajini. Ça veut dire que nga zo le kwa pasha. Bon ba be comment so ba pasha. Bon linga ba pasha makasi. OK. Bato nde babimisaka mobali na ngai exemple junior mobali na ngai ma c'est babimisa pe mobali ni voilà des choses nous tu la maman c'est ka abimisa mobali na bimisa pe mwana age na nga des filles ngana teli ma c'est mi ngwana ma c'est mango tanga ko mona ngata ngana pese respect na ba émission nyoso na leka a classer maman na nga a classer maman na nga makasi mais na pese respect ba poser ba question ya comme na ye na ba ke ma c'est na ko lo ba communauté. OK. Parce que ça maman maman na bango suka na ba maman autant ko mona point Sarah Tola TV. Ils ont une politesse, oui, ils ont une politesse. Oui, ils ont bien, oui, ils ont apprécié maman 7e respect. Respect. Ah, on peut sa maman 7e respect. Et puis on peut gagner maman 7e. Sans manquer bacha sous maman. Bacha sous maman, parce que là, déjà, il faut l'ongolango. Il faut l'ongolango. Tant que vous êtes au Lobara, Thérèse, parce que tu as manqué. Le roi, tu as manqué, il faut l'ongola, maman, tu l'ongola, yaya. Et par respect, tant que vous manquez, mon tu faut l'ongola respect. Elle roi soldat général à trahir armée. Ba bengi ba sous-officier ba auditorat ba ngone ba kata général ba pété ba longole ba pété puis ba ya ma mère respect mon général ndi ba longola papa na biso dit kapen mon respect mon général mais to longono ba pété ba longolo ba pété otikali polé lo comme isko garde moko na bango c'est ça donc tant yo yé na télévision pour le ba maman 7e longola maman 7e cha 7e pour bo komi ndenge moko longole ba pété asno ba galote. Ça fait en fait, c'est ridicule, c'est honteux. Apparemment, théâtre à Congo, éducation exacte na bateau. Yango moni balobara, yango moni ba parrain belé baloba mwana nga ko bala monto théâtre té. Ba on sala allusion à nini. Ba on sala allusion ya mwana nga ko bala monto théâtre té pour nini. Sara so za monto théâtre. Ngai na yo monto théâtre, nga na nga papa mona sala na banque. Mwana nga lingi mwana yo. Po na nga na mono ni même na mona ba koko nga ba ozala danger parce que ba éducation malamu té. Parce que moi on éducation malamu té. C'est ça. Yango moni ba parents belé ba neko ba ngamo na ngako bala mission te moi na ngako bala bonne éducation ba neko se rendre compte y a éducation à venir éducation ya banu ba roya na foyer wana ba créer ni lo ba no bank sabato et lo bank sabato petit le lo ya kuluba ke moi na ngako sala théâtre te bango moko ba comédie ba lo bango et éducation na théâtre éducation ba parents ba éduka bana ba mukie. Premièrement. Deuxièmement, mal dominant dans le foyer. C'est très important. Maman, moi, si je suis beaucoup là, bana yemoko. Sans mobali, Sarah Nangai. Il faut jouer les deux rôles à la fois. Soit au commis papa, au commis maman. Donc, si on a, combler na stress. C'est que ça va nater. Et alors, on a bana. Na sekisaka bana te et puis tikalanga naturel ti le na sekisaka bana te ko ba sekisaka bana te parce que elle joue le deux rôles. Oh nde ba ma ba bondela bana ngai zalaka nazaka bon voilà. Moi na lobby papa kufatika ina inane c'est-à-dire jouer éducation pas ya maman. Maman azata ke tournage à théâtre azongi ya kei moi na ngwa na 26 ans le lot en 2024 là botama na 98 98 da maman na osa théâtre le théâtre ya bana komi nzambe za ba 2006 à 2004 2003 ba 2003 2004 pour papa sans souci je crois qu'on finit en 2006 2007 bana komi nzambe ya théâtre ba 2004 2003 donc moi en 2003 déjà a commencé na 5 ans. Maman a tigara moi na 5 ans et pas abandonné coupo ya kende tournage. Soit à une moi na a kena et tournage. Si quand maman a kenda kozwale ki na e na mboka liza
Wayaka kolela yana ngamna bokola na yo. Yetanga okende ba tournage ba vie na e. Aotika ba ne pas Lisa. Parce que Lisa est mon éducation peut habienter parce que yo muto boko liété on a confiance à l'éducation na été. Je peux laisser mes enfants dans ma boko kaka ya na bango on ngana éduquer pour agrouper sa bango on ngana pesier. C'est ça. C'est un thé na biso na makambo yo bato ba se rendre compte na ngoté et toucher na ba personnalité ya famille, dignité ya famille do sala sali pour na makambo ya internet. Famille à Thérèse, il y a mon niveau, Thérèse, il y a moi na fingisi famille. Et puis famille à Thérèse, il y a une famille à tata blanc bango, papa ya moi na wana, tata moi si na ba ndekona, on dirait tous les deux familles, on dirait ba sendi. Là c'est athée. Non, bon, famille à papa to habité parce que bango va peut-être que ba coller pas maman na bango. Tu vois, famille papa tu coach bango vraiment parce que tu es habité. Toi tu as mingi maman moto doko là-bas na. Aussitôt mon bal a couvi ou rattrapaki. Qu'est-ce qui a manqué on va voir mon bal on a beaucoup là-bas na ou parce que bana na kata ndaku so bana papa te ou a dominer bango te. Maman faut comme maman il faut comme papa, il faut à la maman à rigueur et puis il faut à la disponible pour na bango. Pour na bana. Mais au moment où on a besoin de disponibilité à maman, bon, a Lisa, maman Zati. Maman là-bas, après tournage, maman qui est là, bête-moi tout. C'est ça ce qui fait mal. C'est ça ce qui fait mal. Et puis Lisa, ayaka mouki, mutaboko lipe Lisa Thérèse, mais Lisa wana pe a lesbienne. C'est quoi? Éducation na Lisa sui. Azango wapi yango pape sina bana na mwana zo sala la batu be mission lesbienne nana éduquer ma Lisa lesbienne. Mwana wana na mona ye une fois na efomi à passant vite fait à langue déjà. Je connais la fille. Banda koye pa ya mao maman bango hein. Maman bango bandaka koya ba tournage ya mao na salongo mao givule anda koya pe ya mona mwana ngona ba tournage na mona eka bongo après un moment na koma mona ye na balemba oh na yebi yo mona Thérèse après na mona ye na bar na fomi na yolo bar moeza sur ki mwenza oh mais au mona ya Thérèse Ameli masanga rosa net bat balangwe net kobina aye avandeli mutu oyo ya yebité. Ba mena masanga net na 4e table. Ya telemi ya sa ba cheste net langue aye avandeli mutu ya yebité na première table exemple. Doit sauter deux tables na bango. Aye avandeli mutu mu mutana yebité. Mais maman oko gérer maman mo yebi singa lobi abenga abi omoni soki mwana na onaka ndako akomi ofinga ba maman mususu libanda c'est ka finga ka yo moko maman na kata ndako ngana moni kuta beta rapé Thérèse soka finga ka maman wazana kata ndako ana respect ya maman wazana kata ndako te auzana respect ya ta ya maman moko te. C'est ça le problème. Comment gozo 7e bagarre ou ba 7e bagarre alinga camarade nanga. C'est ça le problème. Ba preuve PK kandeto. Preuve ezalate. Théâtre lelo ngana yango na lobby 7e bagarre azala lesbienne, elle a affirmé qu'azala lesbienne. Mais en aucun jour au monde na 7e bagarre les gars na télévision. Toi loba maman Thérèse na lingité na comme maman biso to Thérèse. 7e ana talanga na mona bana 7e bazaba universitaire na ndima tenga bi même maman peut finga marati. Ba ne bako bima pe ba débarquer na télévision ba côté pe maman bango. Ça dit ba chaka maman biso a si makambo a sala elle a signe et puis voilà. Maman biso a reconnaître ka ça mabe. Mais lelo yo a comme sujet à mon kiri lelo yo mwana oyo aleki na télévision pa lo ba 7e malinga camarade na ye ya dans 26 ans donc camarade na ye ba dans 26 ans 7e azala so amoni bango asombeli bango bière azana ba preuve. Il y a des tangible. Moi, il y a des tangible. C'est une fracture tangible. Moi, on ne blague pas avec du feu, ça va te brûler. Ouais. Kolugo, la nous saluons en réalité.
Internet au goût regretté. Non, mais c'est sa mère qui est derrière elle. Maman, et puis Mbalali Bosso na vie, maman a sacrifié moi. Et l'amour d'une mère n'existe plus par Thérésia. Et ça dit pas si comment maman protège, maman a soso, maman Sarah a ébissé le roi. Ça m'a choqué. Non qui passe il y a beau papa. Ce papa moi non qu'est-ce qui m'a moi non n'a pas la TV boy. Non, c'est ça. Comment une mère peut exposer sa fille, moi n'en ai. Ah là là, théâtre. T'as la maman. N'a réalisé, n'a calculé ma camoué n'a lali n'a mis si livre n'a mon attend raboué sur nature en fait non tant ma camoué. N'a eu coup dans la page mourou basé le dessin ya soso après si soso pour coq après si poulet maki après accueilli. Alors après ça poulet maki après accueilli ti soso. Avant de lui maki bibi, bana ba bimi ba olandaka maman na sima. Papa azati. Donc egla yepo aluka yiba mwana, maman défendre mwana moko. Mais bana bazaki bili, atiki il faut défendre oyo, na ata na posa na perdre mon côté. Comment maman ya malamu, soki soso, même la Bible soso bate bana azana amte azana motema te en fait azana conscience te mais yo za moto nzamba tele o moto o sacrifice même la Bible dit la nature vous enseigne pas. Comment Bible le bana biso que nature ils doit enseigner biso te. Donc soso il faut enseigner Teresa que ngai soso nous avons protéger bananga à ça l'expérience il y a Thérésia ça l'expérience Lucas soso azana bana ta misatu kende sala ro lingo ba mona na to lingo poetinya ta mona na okomuna ndenge akovimba ko ngadondao parce que là la possibilité il y a que protéger nanu bana na petit poussin na mais comment toi tu peux exposer ta fille aux poussin na yo tie na télévision. Parce que vous avez un monopole, vous avez parce que vous avez un monopole. Parce que tu as la possibilité, vous avez un monopole. Et puis, mobali ya mwana oyo na oya tangi kombo na mobali. Yo za mobali ndenge ozo vivre na famille abo soto boyi. Nga papa na nga botinga pe ya sona makufa tinga na si on a ba 8 ans 9 ans. Éducation. Na rappel la loko parce que père nanga za ki camarade Kofi Olomide redi a Miss Mando et pas na biso na ndako na Royal na avenue Lubefu Kofi akota na ndako ami biso ko ba bondeza ka oyo ta masa na bana ba olungulu ma ba sakana musuba ami biso to mo so ba biso boy papa ebisa biso a lobby et moi si batala kitoko côté. Évidemment que la beauté extérieure nous attire vers la femme. Mais c'est plus la beauté intérieure qui compte plus. Et la beauté intérieure, c'est l'éducation. Quelle éducation vous fournir et pas banana yo? Parce que yo cause la disponibilité pour ta la bana. Tu dois sortir pour aller au travail. Tant que yo kende musala, bana ba rotika na maboko ya maman. Maman repère ses éducation nini. Ce maman déjà a finga ka maman na bango. Na miso bana yo, dis-toi que lobby bana na yo, ba ko finga maman na yo, ba ko finga koko na bango, ba fingi koko na yo, maman na yo aboti yo mobali. Ba fingi parce que ba mona ka maman na bango finga ka maman aboti bango. Mobali garçon, yo mobali soki mobali a mona Thérésia. Na ibata ko mona ngoti. Na ibiso boy. Omoni ndenge mona Thérésia azo finga ba maman abatu na télévision. A finga maman na yo. A finga maman na yo. Au moment où moi na Thérèse azo finga ba maman ba na télévision ako éduquer bana na yo bongo lobby bana na ba ko finga maman na yo. Ça fait très mal. Et le que la ngai nature koki ko enseigner Thérèse yati comment ce soit moi si azo battre la bana. Mbule ebeta kotisi ba na sa ma papu. Pigeon mais qui a sauté les pigeons pour l'accès comme mécanaba ngati mais comment yo maman ogozwa moi no chain na défense na yo komi moi na komi maman zongi sima atindi moi na protéger maman Thérésia si makambo ezana kindoki
Et ça, la spiritualité, dans la degré moussousou. Tu te rends compte comment oser exposer moi-même devant le mauvais esprit? Bah, toi, théâtre. C'est chaud. C'est chaud. Non, quand on le canon na ba audio, hein, ba audio monte ça na ngo awa. Il y a 7e. To changona. To capé réaction nae. To na 3 audio moko. Na ebité mission suka to ta ko ça na yo awa à propos ya 7e relation na ina tendresse. Et ça que tendresse ça mena ça 7e. So 7e abanjolo baba vérité na. Tendresse Tendresse dit binga. Dodi te. Dodi. Comment on est Dodi? Dodi. Il y a Dodi. Mouta pese comment tendresse 7e. Ah. C'est la tendre, hein? Arrête tendre à l'époque tant abela non liboma te pas abela liboma. OK. Abela liboma. Ah on est body il est tout à moi. Voilà bien. Picolage de body bientôt on l'a tabac. Ouais, dans l'année émission où moi on a lobby sur les réseaux sociaux. Et non, la fille je la connais même pas. Les deux, na habité sur la moi nani, na mona ina ntena vie na ngani na nzela na ngai. Bon, c'est normal hein. C'est normal là le baba bêtise ozo le bawana. Ngenge na landi na émission quoi. Un an azo benga ngai maman, azana na impoli, mal éduqué, mal instruit. Parce que aza impoli, très impoli, aza mal éduqué. Ngana aza tozongi na émission tolobelaka Thérèse ya zonga kendo éduqué bana. Moni ba reto. Tout le monde ya tete zonga kende ko éduquer bana. Viens na moko na pesi mbota komela nga bisara. Tika bana Thérèse ya sans charger kana Thérèse na ese makam na olobe ya no ko sate bana Thérèse ya bana éducation ezate. Ya otale quand même émission. Éducation ezate. Non comme le pe na privé na tout na question sur otale émission. Sa maman na bana. Dans na théâtre na ba maman na bana éducation te. Tala Doudou. Soit disant mutana mobali homme marié. Te ya Doudou. Si ça non si ça non ya Doudou to solo na isima. Non. Si ça non ya Doudou to solo na ma ya Doudou faut to soigner ma calme. Et là au moment où ya Doudou a sali, ya Doudou se rendre compte te kazana ba belle famille. Ya Doudou a théâtre. Théâtre exact pour na ba con, théâtre exact pour na ba balakisi biso en fait na ba sorte nyonso na ba manière nyonso. Mama wa kokutana mama oyo mwana na ye aza mwana mwasi aolinga aza na mobali ne mo boye mobali mo peut-être aza pe na éducation bien ça kaka théâtre akutani siko na vidéo oya Doudou Soupe asali live bazo nyata ba générique mama wana soka tali émission wana Doudou Soupe tanga ozongela mwana na ndako oloba yo na mobali ana na lingi sauté bata théâtre baza na valeur te bata théâtre bana respecté baluka to pesa bango me ba méritant ngote ba méritant ngote ane za muta théâtre wa moto ouais mais il faut pas sens qui bon moto ezala wana belle famille wana bandeko nga yana maka musino kolo ba internet te pour na respect nanga nga moko nanu sambatu ngai moko respect na nga moko je me rends compte que langage oyo terme oyo no kobimisa nguti parce que bato ba otalanga ce ba na confiance ya éducation to ya mutu nanga intellectualisme nanga to ba otala émission ba mais jo ni moi pétara ba komi na moi ba doute ya mayele nanga par conséquent on kon le kana TVT so na pomme na yo na niato générique je le ferai entre nous deux. Je ne peux pas le faire à la télé. Et puis c'est que l'éducation, même l'éducation, na koli, ba ebisanga te ke fona finga mutu. Non, c'est pas mon éducation. Ko finga ata na libanda caméra boye ngana yo na sala ngote parce que la assiette mangati. Mais comment yo vani na live ba finga ya mama na yo ya mama na et puis yo fandi. Mutu ana yo mutu matisi na live. Mobali oza homme marié à Vena c'est peut noter limbisa na vie na oyo apesaka ba maman
na bango na ba maman ya baninga mususu respect na valeur. Alors moi je ne pas le temps que l'examen dans les réseaux sociaux on a ayo ko ba bêtise bien ko finga maman moko songolo pakala. Éducation ou takananda c'est normal. Mozo mon abino moko éducation place et outil. Sa maman elle est très impolie, mal éduquée. Bon est-ce que moi dans éducation bien? Je la connais même pas. Bino sikobo tunaye ba preuve o ya le biaza nango. Ngana za ba preuve na laksa. Parce que ba preuve o ya za nango soit disant so ya mutu camarade ne soit disant ngana komeli. Ngana ko l'examba na réseaux sociaux ta. Jamais. Na ko lekise na moment oyo moniki nota on a sali makambo na ngai mobana nga monani. Kana différence pour un imbécile li soka mona na lobi nga l'examba na la télévision. N'importe quoi. Ala ki sabino ça na ba capturer les camarades de wana ba 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 message na tinde la rabango. Bena solana camarade ne preuve za bino boza ba to vérité ou ba vérité kasi atinda ba preuve. Voilà. Nga na ko sala émission te pona batu nyo surtout wana je n'ai pas le temps. Na finga mutu te mais na pesa mutu conseil. Na biloba lobo toujours les kango na réseaux sociaux. Voilà. Na tinde le voice oyo pona o sala na émission pour nga na ko lekate na répondre ba eza wana zo mikitsate. Ngana leksa mwana nga pona lakisa ye musenzi wana ndenga vai na plateau zo lobaki no atele mala kisanga. Les gens me connaissent ba yebi que cette magala azana bana. Nazana bana. Nazana view yanga na sala na chemin nga o nga na landaka donc je n'ai pas le temps désolé pour ça. Donc wana za diabulo moni diabulo so zo luka moyeni ne ko fungola ba porte mabe donc voilà quoi. Bango so ba fungola ba porte mabe pona bana bango nga na bloquer ngo crack wana ma kadena munene. Donc ça t'a na ko lekate ko tabana na ngana nzela pe na ngamu na ngai ko lekate. Amen. Amen mama mayele. Webi video mo mwana na sala kika na ba video na mafinga ezongi ngai. Abi batu ba ofinga mama abiso eza parce que aza abota. Azana bana bino ata maki apamba boko ko memate. Mais nga penza so nzambe bana fa pesa nga na ville ora mwana Thérèse ya o mam na tika stérile. Na ke ko adopter. Na obota te. Ah ouais, parce que na obota na uza na uza ni lo mwa bongo na uza ni lo mwa boy ba problème abando finga batu akobeta pe yo moko abundisi yo malamu na bota na ngate na za son problème so ina ina sunga na sungi ba orphelin so ina ina adopter na ke na adopter mais ko bota mwana boy mam na tika stérile t'es déjà na vous mena za stérile que na za na bora boy mwana boy te na za man tika li stérile. En tout cas, bah ex n'a pas un problème très sérieux. Bah ex n'a pas besoin de bundisanga makasi. Bah ex n'a pas lingina tika viwana te. Bah ex bazo lingate na tika viwana na ebite soki na sali bango nini. Bah ex banan ba bibalina kala. Na yebisaka yo likambo moko ya tendresse. OK. Tout ça kana émission kana bino. Tendresse ye moko azalele. Azalaka mwasi ya 7e na yandaku. Ouais, au pétali solongo. Azala moi si y a tendresse, moi si y a 7e bagarre. Il y a 7e bagarre, il y a ndako à l'époque 7e akino na vie wana ya mabe. Alors, tant au 7e ayambole abandi ko pesa ba témoignage, atanga kape kombo ya tendresse l'émission nanga. Tendresse à sala e ba menace na émission ya kosaka na te yango jour wana saka so yi ba ofinga mutu boelele. Mais tendresse a qui les ibènes moi si il y a 7e confirmé. C'était ma grande émission dans la Bible. Bah, comédien nyonso abasi la majorité sur 100%, 90% baba lele. Aboyaka autant ba kombo pona ko éviter. Voilà. Azaka clair que basi nyonso théâtre baba lesbienne. Tout ça qui dans émission obi que 7e atiki tendance atiki 7e thème. Abandi ko attaquer susu. Asa la émission. Yango 7e atindi audio. Donc tendresse Dodi, ya Dodi. Comment on dit? Ya Dodi. Ya Dodi, eza kuma ba mibali. Tendresse to longoli kombo na pa. Nga lingi tendresse te. To longoli nga lingi tendresse to benge ya Dodi. Dodi. Ya Dodi. Ya Dodi yaka. Ya Dodi. Pekisa batu na yo o bazolo banga na chamo na mama top zemi. Voilà. Dada azana mobali na ye, nga na mobali ya dada te. Je l'ai dit 1000 fois, dada azana mobali na ye, nga na mobali ya dada te. Mobali moko te ruwanga na mwasi na ye de près ou de loin même l'internet il faut à la lâche. So i dada za mwasi nanga, je vais affirmer za mwasi nanga pour dada mwasi kitoko. Nga bena mobali kitoko, to ça peut couple bien. Mais dada za mwasi nanga ité. Ya Dodi. Ya Dodi. Ya Dodi.
na ok pas septième bagarre te pour yone de aboboyana na eka epa na umu ko mama septième baboya na evi wana aliamba yesu roi mon continue mo bikisi akoma na mobali na ye mobali netinga ya dodi pekisa basoso wana bavandi pembeni na wana batika kolobaka nga na mobali mama top ya nani ya dada mwana mama top et puis yozo confirma ngo yo na fi wana wazaka na Petro Congo na Masina kengai yaza chez les parents au PC ta conseil ta foutre la danda côté $50 ndenge yo foutre la au PC conseil te au tika ye afanda kake pa ba parents donc incapable à foutre ta ndako ya yemoko moi ça va recevoir te abotana mobali ya mwana na ye abotana mobali ya mwana na ye mobali abotisi no mwana na ye après mobali azwi mama abotisi mama après mobali wana kaka azongi lisusu epa ya mwana mon dieu azana mwana oyo akobenga mwana na ye yaya en même temps mwana wana oyo azobenga ye mama akobenga ye pe mama donc mobali moko abotisi mama na mwana bana misatu ndeni kasi na mwana aboti bana mibale na mama aboti mwana moko et puis efaki ezata mobali abandaka nde na mama après ayotala kena mobali ya génération mama te na sepeli nanga na mwana na ye te ezake mobali abandaka na mwana après matie pas maman donc maman envia mobali ya mwana ye tala niveau ya incendie salama na kata famille incapable de foutre la ndako ya ngar na monga fula to na bibwa to na matadi mayo incapable. Mais tu es là, tu veux débarquer à la télé pour le vivre na dada dans une relation nanga où ils peut-être na procédure nanga on ne sait pas demain après demain on bala moi si nanga dada za na mobali na ye wa zo linga bala ye dada za na mobali na ye ya vie na ye. Mais quand vous débarquez à la télé pour nous voir mettre maswa lukuta votre vie c'est créé dans kata mensonge ba ata na preuve te bon na preuve te dada ucho longola zemi nanga ya dodi peki sabango mwana wana wa mkia wana zolo ba ko munanga na ye no bena occupé ete ye na ko régler na makofi jour to kutana ouais ngana na tenter na ta répondre ba tunyo sauter en fait na comprendre que vous comprenez que ngai na sara to tela bo nga bo ba mabanga ko tena biso poto chapna na ba miniature to tanga ba komo na bino tant ezati oni nana Amelia alongola asali vidéo yana na pekisa ki omoni asali vidéo a titre à lobby bolimbi sanga na tiki makambu ya ba na tiki nanga makambu oyo ya ba théâtre oyo na réseaux sociaux donc alingi ne suma makambu ba théâtre te alia azonga na makambu na ninga na ba analyse na ye to pekisa ki omi participe à yo bon obéir la miniature et puis la minute a c'est là parce que là il net à pembe et puis la minute yo ba bordir et até pour picolage so que et là ta mikara to bandi picolage chano picolage na picolage dans pardon te picolage dans pardon te bon petit ça la combattre so la cheka linette noir picolage ya dodi pekisa bande ko ba tala ngai na ebite mbala dada zalaka wapi ya na poto to azaka na Kinshasa wa na ebite papa mbala dada ndeko na ngai papa na ngai soki ezobetsa oli bakulimbisa ngai yoyo na tsikala ozala moi si dada ata na ndoto te et puis na reva ko zala mobali ya dada ata mbala moko te dada pour moi c'est une sœur mobali moko ta wanga na moi si monsieur dada za moi si na ngana wanga na été na zolo ba ke a sœur nanga aza moi si nanga te je connais la famille na ebi maman top na ebi dada na ebi on a benga mon amour nani Priscilla kanda kanda na ebi Chakona Omba na ebi Chakona ni Orti la vraie et puis Omba et Orti la vraie et puis Chako na ebi Eli top na ebi nani Anthony mwana dada Teresa mwana ya dada et puis na ebi famille fona eba ngwana ya dada donc naza ata na temps moko tina comme mobile ya dada parce que dada aime sunga langa ba kuneti
Ah ouais. Pour Dada Lingambali, moi, Milaï. Par rapport à Dada Ngana Moulaï, mais Dada Lingambali va lancer. 1m90, ce qu'on a 1m78, 1m72. Donc, il est caté. Il ne faut même pas vous calculer Ngana Dada. Il y a d'autres qui sont bango. Qui sont moi, soit à Sala, incendie dans ta famille, à côté inceste. Ah, tu vis clair. Ah. La famille, la bande émission on a beau y penser à tato seka parce que et ça sérieux ma camarade d'éducation au bout des 3 mars. Oui bien que Doudou en dehors il y a Nzala éducation pesangi on a pas éducation. Mais alors il y a beaucoup à cause de l'éducation bien. Et puis papa banga ça na banque papa banga ça na banque tazara n'est qu'un simple agent mon boy na banque. Asa jamais directeur à banque. Comme voilà la liste ba directeur à banque nyonso ya kala azate. Oluka yango. Azate. Ah, quoi ma casse de recherche. Papa. Ngana kota okindobité. Ezate. Ngaso na biso papa na ngazaki ministre à travaux au côté vérifier au monae. Siko ya bi directeur à banque d'Isaïr à l'époque. Na bandi recherche à ba directeur liste à ba recherche à ba directeur nyonso azate. Ata la province azate. C'est qui a qui secrétaire. Secrétaire Koutouté, papa banga ki loka bana kwata. On a vu clair. Évitez le rose à bordi par ma maman. Évitez Sili. Bordi yango, on a vu clair. Ah, évitez le logo, évitez le logo. Ou comme vous n'avez ni atayo moko. Mais en tout cas théâtre et obéissance éducation à bana. Si théâtre et obéissance éducation à bana. Otala faut pour na bata otala. Otala non seulement film mais otala paix comportement na éducation na réputation moto aux otala kozala ka fana moto parce que tant on comme aneti fana moto ka Thérèse boy. Bana no ba comme fana Thérèse ba comme fana bana Thérèse ta l'éducation. Au pour les familles. Et servir biso comme les sons. En tout cas, merci na bande retour batali biso. Pour abetil bagwa limbisa. Mais il y a ça Dodi non touché ba audio nete. Il y a Dodi. Il y a Dodi émission Zoya. Il y a solo. Ah. Na bon vite. Tout ça on est une C'était ma base solo et puis on a tout ça. Ah, tout ça. Des 7e mutalobi. Ah, on transmettre comme 7e lobby. Lobby. Ce qui tembe. À ça l'émission à sokola na mai tout le monde a ba couche makamweza ah il y a 7e bagarre makambo yo zoluka na internet il y a Dodi pe ki tsaka motema tika okenda koluka mère de azongela na ko via mère ya zonga mère alingi suma kama koza père ti ça comme père ah nazolo ba mambo eza awa déjà bordi oté avant la tembe na rente eza picolage ya on a zo avertir ye tozana ngo a noto ye na moté to ça ndeni to yele mgoni to bombana pour a primordialité a ciblité puis a eloté a pesé to le bela maramna to kiti gradit to kiti. Non, aussi c'est émission. Et monsieur Sili, ma maman, ma papa, je vous recommande gamme Oyo ya produit Oyo RM Light. RM Light, ils allaient produire tout ça à la Managinchasa. Et pas. Maman, on a bandé séance. Séance, à. Coula la ligue, tout qui est pour répéter. Nous allons dire la carte à picolage. T'es émission Sili. Et si la. T'es dans la ligne dans la carte de publicité. Pour d'avoir mon osant pour ça, on a dit vite clair, vous avez gagné l'état. T'es un des pépés béni. Ah, il faut la lourde là. Moi, collection. Ba maman, ba papa. Gamu bomunyo ya ngonde kusukola bino lo poso ya nzoto ozana banduta ozana ba kentos ozali na ba peau noire ozana ba tache ozali na ba noira wana sali peka ozali na ba entrecouille sawa mwa mwindu ba tache mike savon sérum huile beurre de karité crème oyo ezobomba biloko nyonso eza pona bino so ozana besoin nango benga biso ozwa vraie version à l'isolo. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre émission. Au revoir.